Donc bato ba yolanda ko ngobani. Bon, balanda biso na bato bazomona bayoka na pesimo na mbote pa ebozali bembe bimi moi mulile zana ame ba Moyindi to soleil na après ça to comme vendredi au akufi. C'est la différence du monde médiatique. C'est la différence du monde médiatique. C'est la meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les raisons de la vie, les raisons les plus fiables. Montrez amis intime. La vie change avec Gemidor. Gemidor est là pour nous communiquer. Elle est là pour nous donner l'espoir. Elle est là pour nous cultiver. Elle est là pour nous rapprocher. Gemidor. Oh, l'initiateur c'était Yondinga. Akanga Masolo. Gemidor. La chaîne par excellence. Gemidor. J'ai dit tu es en prière. Moyindi to soleil na après ça to comme vendredi au akufi. D'accord. Bonsoir. Ah bonsoir. Ouais, lelo to moni boti ko zakor ya mwana na biso bedifa. Voilà, pourquoi le bani ni fa ya balanda kabino pe. Donc bato ba yolanda ko ngobani. Bon, balanda biso na bato bazomona bayoka na pesimo na mbote pa ebozali bembe bimi moi mulile zana ame ba bungisa bara ano na mituna nanga komona yonde ano na mituna na libota o Yesu ya Leli mwana na Davidi yo kila ngai mawae yaya. Mwana na Davidi yo kila ngai mawae yaya. Nalingi na monanga, nalingi na mona, nalingi na mona bika mwana yo yaya. Nalingi na mona peke mbona yo yaya. Asa bako peke sangai ngai na kuganga. Tabakoboya ngana koganga yaya. Nalingi na mona bika mona yo yaya. Nalingi na
liloba na yo ekokokisama kati na ngai. Liloba na yo ekoganga kati na ngai. Amen. Yaya na ngai, kolo na ngai, joba na ngai. Oh Yesu yaya yale yale c'est mon qui connais la sincérité de mon cœur, toi qui connais la valeur que j'accorde à ta parole. Hey, 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 hey. Seigneur, Seigneur, toi qui connais mon âme, pour toi mon Dieu, toi qui connais la sincérité de mon cœur, toi qui connais la valeur que j'accorde à ta parole. Hey, 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 hey. Apanangaye, yondo yebi motema nangai pona yo, yondo yebi bapasi namona pona yo, yondo yebi kofinga bafinga ngai pona yo. Yesu ay 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 ay. Yango yo monene kopesa bomoi na yo Yesu onanga Nzambe o nakokoka te kofuta nyongo na yo yango ekotinda ngai kolinga liloba na yo yango ekotinda ngai komona pasi mpona nzela na yo Yesu ay 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 ay. L'amour de Dieu pour jeter vers mon être a produit expiation pour mes maladies, pour mes péchés. Oh mon Dieu, mon roi. L'amour de Dieu pour jeter vers mon être a produit expiation pour mes maladies, pour mes péchés. Oh mon Dieu, mon roi. Oh papa, donne-moi l'amour, l'amour qui restait dans mon cœur. Ne m'aimez pas dans les choses du monde. Oh, Seigneur, je t'en supplie. Oh papa, donne-moi l'amour, l'amour qui restait dans mon cœur. Ne m'aimez pas dans les choses du monde. Oh mon Dieu, mon roi. Motoni na mawa, motema na ngai motoni na mawa, motema koya ngai motema motema na ngai motoni na mawa, motema na ngai motoni na mawa, motema koya ngai motema mawana ngai ya liloba yawe oyelobi Nzambe na ngai nakomona ngo na bomoi na nga apapa motema mama libanga na talo papa na ngai mosungi akoka moseyo mobali kitoko okangola ngai elie labasabatani yawe mama yawe kumama yawe kumama yawe kumama libanga na talo kumama yawe kumama yawe kumama yawe kumama libanga na talo kumama yawe kumama yawe kumama yawe kumama libanga na talo
nzambe nzambe ya koloba koyoka mongongo na ye o. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Keba mokolo mosusu kosutuka e baboti bakozala te otelaka papa motema e. Tu seras maudit otelaka mama motema e. Tu seras confondu motakotela motema e. Yesu mwana nzambe yo ya boyaka moto te o. Afandi na kiti na ye ya bokonzi Jésus. Mokili etondi mabe moninga yaka na Yesu akopambola yo. Mokili etondi mabe moninga yaka na Yesu akopambola yo. Yolele bana membre bana ya Congo, bana Kinshasa, bana Faransa, bana Londres, bana Belgique, waliwana, bana Suisse, partout monde entier bisike Zomi Bino Boalibe Kolanda, chef Ngungi Nzamba Nzamba. Balobi ete masola bien ya li ya culture, ete vandisi culture pende ya lebima la mona, Gemidor télévision. Balobi ete foko yeba ntoki no foko yeba culture. Zabongo te papa mo. Zabongo papa. Ah, olobini na bana ya mambo ba Kolanda biso manaka sika masolo pe mabina ya mboka. Merci beaucoup vraiment na sepeli une émission oyo na pesi bino mbote mingi na bato oyo nyonso balandi biso. Lelo na tongwa lelo na pokwa lelo vraiment na pesi bino boboto. Bapende nyonso baza na Londres. Na pesi bino mbote o baza pe na États-Unis d'Amérique. Ah, viena ngai mangrokoto. Na yoka osango kaka keno oza envie Dami Gingunza yemto simba petro na Congo awa adio kenda poto yeba keno culture pende eza toujours en forme. Yalibe bongo bana membre to ali wana na Gemidor télévision to ali koyamba bapende to koyamba pe bambala to koyamba pe bayaka to koyamba bikolo nyonso batetela baluba bambunda pe batu nyonso tout ozana ba tribu belé na ngomba Kinshasa yango wana te to bengi bino bo s'abonner bolanda bo partager émission o masolo pe mabina balobi eloko asikeye na Gemidor télévision balobi ete lesesemo bakoko baloba kete na lingaka ngobe mingi mwana na mokongo ya papa na moto ya papa mona kantilope te elingi kola kisete mwana soki ozali mokolo alibe kokumba yo okoye komona bete museleke te bien bisi to bien nyoka te ekoleka wana eta che okanga te il faut mokola la tso mwana keba benzele ezali wana balobi te loka mokolo elumbaka be solo mais yakabe na makambo ebele makambo kitoko tolobi abonnez-vous massivement na Gemidor télévision ya libongo. Ciao ciao. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Keba mokolo mosusu kosutuka baboti bakozala te otelaka dadi motema e. Tu seras maudit otelaka titi motema e. Tu seras confondu motokotela motema e. Yesu mwana nzambe yo ya boyaka moto te o. Afandi na kiti na ye ya bokonzi Jésus. Zakomba papa e zapanjoli akongo mongali e yanga bita mokonzi ya bakosi yo. Apotre kaiba sambeli elembi papa paradis ete elembi o. Si la vie saluna suzi bantu Gabriel bolembo Nicole bakata e. Belvi kandi asambeli elembi Mama Zozo Major Bisadidi Rodrigue Moke Glody. C'est la différence du monde médiatique. Gemidor, c'est la meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les réseaux de la vie, les réseaux les plus fiables. Notre ami intime, la vie change avec Gemidor. Gemidor est là pour nous communiquer. Elle est là pour nous donner l'espoir. Elle est là pour nous cultiver.
Elle est là pour nous rapprocher. Je m'idore. Oh, l'initiateur c'était Yondinga Akanga Masolo. La chienne par excellence. Oh, numérique. Oh, number one. Oh, bien se communiquer. Ah, TV. C'est le réseau de la vie. Le réseau le plus fiable. Oh, monter amitié. La vie change avec oh. Je me donne un number one. Je me donne la différence. Je me donne Yade Yondinga. Je me donne Ekanga Masolo. Ma image puissante et habilité. Je me donne un number one. Je me donne, c'est la différence du monde médiatique. Je m'y donne, c'est le meilleur chaîne numérique de la planète. Gémidor TV, c'est ma chaîne préférée. Après, vous avez samoké, Lazare a couffé. Bien aimé dans le Seigneur. Les rois et Mani en 2024 étaient. Amor non commencé en 2024. Mani en 1986. Tamé non commencé en 1986. C'est le lobby. Vous avez soumouki. Vous avez pissant. Légendaire. Vous avez pissant. Les rois et continents. Vous avez eu sur les Kinyoso. Jesus é mais que tudo. Mas se isso foi na retard. Se era Jesus, você chegou atrasado. Lázaro está com filho. Lázaro já morreu. E ela não será 4 emiissões na coisa. Ele faz 4 dias. E essa disse Marina Max. Jesus disse a Maria. Maria sabe de louco pouco. Eu venho dizer alguma coisa. Porque o passado não é isso. Se alguém está comigo, Jesus. Ata filho. Por mais que morrer. Mas só que a Sarama. Mas está comigo. A conviver. Amém. Será que pode aplaudir? A Bíblia diz assim: les morts en Christ, morrer em Cristo, les morts en Christ, morrer em Cristo, serão ressuscités et ressuscitar. Dans la dernière action à Bisso, viemos para chamar nossa atenção. Como nosso irmão dormiu. A mãe pode ser a tua vez. Também pode ser a minha vez. Amor não tem nada a ver com o pastor. Não tem a ver com os presidentes. Não tem a ver com... Talvez você está a rodear com the best no bolso. Não é solução. A vida está em Cristo. Depois da morte, a Bíblia fala morrer com Cristo. A segurança da vida eterna. Será que alguém pode dizer amém? Ou será que alguém pode dizer amém? Les amis de Jésus ne meurent jamais. Os amigos de Jesus nunca morrerão. O corpo pode estragar, mas o seu espírito terá continuidade. A igreja não vem te pregar em nome do pastor, mas nessa noite eu vim te apresentar o Rei dos Reis, o homem da Galileia, o homem que dá vida, o homem da ressurreição, o homem da continuidade. A Bíblia diz assim: em Jesus é a vida. Fora de Jesus não há vida. Bom, essa lá eu fui de Congo, eu do Congo, ou tu kwendilanga. Kuwa tuna yao. Isongidila tutondele enokululu sukutuleki sababa. Adiga tumwene mutu ni temba bapolo kulelo puta. Ezina Luisi dozi ngongo zimalu. Ezina luvutu kula zakala na tsizata zatambi etale kontre. Wakati mutu landa kuwa taugidi. Keleka munakuwa
eno kululukota kadi na wenda fulu apene kiti kakote se mkuu wako tango kukonda mfunu ikatika keleka no Luisidi baba troko lukwenda yao yai anka kasisi digana keto gakala mase na luvutu kuna nzo salu yufula kuna lwele kuna mafwa nani fuidi weka fuidi idi donki luzibula matu yai troko lukwenda yao kuna zinzo zenu na ukwenda sa yufula na fuidi nani fuidi mwanga chibangu donki mwanga chibangu fuidi mbuta fyoti mwana toko mvula makuma tatu mosi kafuidi idi mwana mosi kasisidi keleka kambondele mumbuta kulele mukele ekima kitungi disina gimbe efo mamolo tukwendi la kuna lupitalo enlongo na mitonda nitu tangu tonduluka hikatika kayako eni longo na mimenga nitu kimbe efuki sakidi efoka kai yani mwana longo mimenga ni nitutu sisidi nzambulamba luku matongo wetu watu kadi ambuku kasi eyoyo mwana pe katuka muntiko katuka muimbondere musifutila na wembo ini kandada keleka mwana mosika sisidi ukuta mwana mosika sisidi kakele sambila diaka muma reveil ilumwene pasteur reveil longele baba kadi uno mayendila munatete mumpelu tukala ngawao utukwenda yendila nkakasoele dibunduliani keleka ankakasi enda futuka kuna zinzo na wenda kaka namona kaka nenver kadi kuna tusumbi di ulu kunda kuna Benfica kuna na wenda retare asudikiri mfumbi yako nzafutuka yao wanu kusu kuma bena kama mama madini ga gentlemen donc nenver tukatukidi baba tuele kuna tukwendanga kuna maziami nenver juste tukatukidi tuele kuna Benfica eno lukwenda omenu kwenda nika nitu kwenda sukula namona kaka 8:30 nzanwa nikina kado wisi 10h kukwanya moko mena matukele mao mena masala mbasi na kukia katukonda pedi bobako etala ikuwei tondele wa fula sisa kuma pastele bukwende nsiku ukilongele bo tuvene programu kwa watu wakwenda nati programu mafwa tutondele bo simingi na oba ekola lisabiso batiki banda kuna bama tukaboye topesi bino merci mingi bino batalinga tokenda mino mukuse po kinzonza lingale bimisa bitumba kikomo ni mdana respect alors akufi mwanga chibangu kombo na ye ya famille luvila na ye futila na wembo abota mwana moko akufi na 31 donc banda osame na ba réveil kalezaka mpeme siko bakota ba réveil mta changer église na ye amsupi bazana baki mbangiste donc ebele alors oya kufi sangoboke nango babete nzetete akufi na accidenté donc elogo eluki makambo malade tokenda na de makambo na hôpital
soki maladi soki kise yokeli nzoto obongi soki boyi en tout cas okufi yetango na ekoki nzambe alamba fufu biloko biso bato bon esa eloko te akende bon nakanza oyo lobi na ba nenver bino bokende sokola banzoto konika ba minu nenver fozonga po en tout cas libulu ya musika na benfika kuna so lekisika basudi kilebembe donc nenver to longwe toke na benfika ko kunda mowe na biso donc oyo tikali lobi so tongo tanto uzanga loba te merci. Bonne papa. Voilà, tozali awa na matanga ya mwana bino bedifa okoloba nini. Ok, eza matanga na biso tobi tolela ba o bazolela eza pe na ba o bazochola biso tobota te na vie tokoselaka bana bato mwana moyindo ya kufi o bakoselaka biso bon mpo babota ya bango so pe bango babota na batata na bango ya na lobaki na loba sima matanga non asa bolimbi c'était falta o to bi kosanga respect kwa mikolo to ba sima matanga nde journaliste surtout aya naza libre na koloba na kotal sabino ki dodika bondo ya ok na ba sima matanga batino surtout ba ya ba journaliste ba ya na koloba asakana ya moyindo ni camarade na ye mbula moyindo banda théâtre ya zalate biso kutu badoya moyindo banda théâtre to banga bandu ba basi na biso ba via ba Gabriel ba étoile ba moyindo po ba neso basi to ba respect yo mwana o bota mika lobi o make moyindo za zoba yes to ba kisema matanga pe na hotel sa bino vérité ozora kalison so bengsi batu na fête na yo tiako na biloko ya kolia sima matanga na kobisa no vérité na mone chokoti yo vera abina ngai nga na koma Twitter na Angola bidibidi ateka lotoko na Angola so to kotalisa ye ya so to kotalisa ye manduki to kotalisa ye azanani azamwana okuta yebani te bato bazotinda ye baza kutu peme na nga kutu te mbulonga na banda théâtre ba baza kutu te na mutu apesi information na baso na peme na nga sati ngala bandi théâtre na 83 na eta oyo za to na double nationalité ya biso za ya nzambe ya na bona lo ba ebele
mais tokunda mwana na biso lobi kaka lobi ya lundi bajournaliste baya na korépondre bango na bolingo na nzambe na kosenga na biso nyonso kimia soki ekozala tolela ndeko na biso Betifa na kimia nyonso ekosala malamu parce esika bana na nzambe mpona moyindo eza sika bomoko azala na kimia amen moto apesaka eza nzambe soki kameme moto mpo azo eza nzambe tolongola baliaki babomaki non azalaki motuya mpo na yo akufa na maladi te ezaka liwa nzambe obotami lelo lobi na ntongo kokufa eza normal eza liwa eza moyindo te moto abomi ye eza nzambe ta nzambe nzambe kwa aza na beso azwa ame na ye azo na kimia. Merci beaucoup. Ok, merci. Zomona mama Valérie. Voilà. Atali comme moko kaka. Atali loba moko. Voilà, et Bembe yaki déjà R Angola. Moi le loba moko. Pona baye batala rabino. Ya pona batala biso, toza vraiment na pasi. Na tobungisi mwana biso. Komona kobota mwana na 0 jour, komona na ba 31. Ba 31 na eza vraiment pasi kobungisa mwana mokolo mais nzambe alola kwa consola ndima consola motema mama oyo. Parce que ye kanda za le consolateur to ko pesa ba conseil na ndenge nyonso mais soki nzambe apese a consoler motema na ete eza ka pasi vraiment en tout cas komona ndiko na biso na olela mwana na ye eza pasi eza ensemble na eza ensemble. Merci beaucoup. Ah bon dia. Voilà. C'est parce que pour l'âge des jeunes et bébés, maintenant, c'est ma campagne de réunir. Bon. Ah, donc c'est la rare autokunda. Tu vas lundi. Donc c'est rare autokunda. Mais parce que souvent on est sur le sama. On va pas 9h ça avant ma case. 9h ça avant les autres devant place to get dans la belle fille. On est à la proclamation, on a ba air. Donc nous ezala. Oye kuna ma 10h30. Donc à photo nous avant photo za kuna pas vent. Voilà. Oloba nini na baba ndaki nini banda mwana kupatu ndio bozo ke lelo lelo. En tout cas, toi et l'Europe, ça bango diso ezara merci. Merci na bango. Bao ba yo kabula. Ma wana biso kwa. To senga merci. Hello lo ba mo merci ka. Merci. Vraiment, Atika dit sauter. Attends ma passe. Donc merci vraiment. Donc, donc ça va merci à toi. À tous les gens qui soutenir l'émission. Mokola bateme na mama salati nazala kwa mwana na
Benifa aza moko na biso lokola ba généraux aza moko na biso ba généraux wana silence parce que ntima eza pena mwa pasi donc ilo na olobaka vraiment no famille mobimba ya Benifa baza makasi et en plus l'artiste comédien aussi partout dans le monde baza makasi et en plus biso ba généraux nous à la plus makasi parce que tout dans makasi ya munene Oto kotaki dana nzela na biso apanda kosala a donc eza na filme mobimba kwa sitikotiweke bazali na batable bele kwa sala donc azimolimo na ye akei donc c'est-à-dire apema na kimia apema na kimia donc ebele oloba ezali mais siseza na motema merci. I want
Modérateur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Modérateur.